Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez quand même à mes actes. Parole du président honoraire. Mes salutations, mesdames et messieurs. Bienvenue sur nos antennes. Nous vous aimons beaucoup. Nous voyons vos suggestions et vos remarques. Cela fait à ce que nous puissions améliorer le travail. Merci de m'accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance et la fidélité à la fois. Nous sommes la famille MK Yokani Télévision. Nous vous demandons de vous abonner massivement, car nous avons besoin de vous. Voilà, notre heure d'analyse est là. Nous commençons déjà pour traiter les sujets. Nous commençons à traiter tout ce qui se dit tout bas et nous sommes capables de le dire tout haut. Mes meilleurs vœux, sans oublier à vous les Abakouk qui consommons nos produits, nos émissions. Nous vous signalons que bientôt le film est Maîtrise de soi. Depuis la nuit des temps, nous avons constaté une chose. Si SB écrit un film, soit donne un titre, il y a toujours un vent derrière ce titre. Quelle inspiration! Y a-t-il quelque chose caché sous ces titres? Quelle expérience à haut niveau? Coup de chapeau SB Télévision. Les Abakouk, pas de distraction. Toujours bien abino penza, bobongama déjà. Pour nous consommer film na bino Maîtrise de soi. Na kati ya Maîtrise de soi, si la bisalo alinga te ya nini. Na kati ya Maîtrise de soi, alinga lobela biso nini. Na nsima ya komatisa bendele likolo ya kosala asile à l'américaine. Bato nyonso badécouvraki de quoi s'agit-il, de qui bomoni ye moko Sila Bissalo comme actrice principale. Après plusieurs réclamations, ndenge asalaki batour de voyage na pays d'Europe, bamboka wa tambolaki boyebi parce que bilembo tikalaki, malgré baopola baondima te, il y a toujours des critiques des gens, mais elle s'en fout, elle ne fait qu'avancer. Voilà koya na ye nde salaki que acha penza mokolo to pe apesa bongo énergie na ye na kozala ye moko actrice principale na kati ya film esila l'américaine oyo biso nyonso tobikaki nyonso oyo elekaki. Nsima na yango Sila Bissalo tozongi mwa nsima mokie aye kozala susu nominé na Ghana. Nini eleki tosali mosala nde tosalaka kosensibiliser ba Abakouk, kosensibiliser ba Congolais ya monde entier. Même si moto aza Abakouk tema azaka Congolais parce que eza likambo mabele a voté actrice na ye. Nous avons vu comment ça s'est fait. Pour la bandeko bazaki na kokoso a voter, bazaki ko benga ngonga nyonso. Pour na ba o basalaki pe confiance, bazaki ko tinda misolo pour que ba vote et salima. Trophée o babengi arnaque. Voilà aujourd'hui victoire et mon ami. Of the year, and this particular person, I'm sure, is an actor. Sila Bissalo, an actress from DR Congo. Sila Bissalo, an actress from
DR Congo. Je sais pas, tout temps à commentaire, tant au bateau bar que pourquoi bozo répondre, pourquoi boye. Oyebe ezana ba mensonge mosusu ebima etikala gravé na mitu ya bato parce que loko wana ezaka lokuta bato pe bazwa ngo ya solo ba considérer ngo. Ce que les gens disent, si on s'était à la fois, ezana bato mosusu ba bébé spirituel ndenge na église ezareza bato mosusu bakoloba ke pasteur na yo aza ndumba, pasteur no asalaka mabe. Ba bébé spirituel bazala ndeni omona kimi na église pasteur na biso asalaki kindumba sans pour autant vérifier pasteur abimaki na nani asalaki kindumba ba preuve eza wapi et tout consort. Mais ba oyo baza na kondima moko asidi ba bondela pona pasteur nzambe bongola mosali oyo parce que kombo na yo ndezo fingama à travers ye nzambe pasteur na biso akota lola aza l'exemple parce que yenda azokamba bato moto wana komatisa prière. Parla na ngi na lobanini eza lokwa abakuka ba oyo peut-être baza mitema faible tango bato bazo accélérer si la bisalo bazo accuser injustement na kolobaki asombaka ba trophée a escroquer ba bakuka mbongo ayebaki kaza nominé te international nini eyebi une contradiction de parole pendant que le monde entier ne lui donnait pas la chance, certains plutôt ne lui donnaient pas la chance. Moto bo insulta ngonga nyonso local. Moto bo insulta tango nyonso jeune na ye. Elle ne sait pas bien jouer. A jouer ba jeu ya kala. Kaka ye wana nde nzamba matisi. Tango bolo ba kiasa national, nzamba bite na otika mwana ngate na commissaire international. Je vais revenir à ce que je disais. Sila Bissalo, trophée arnaque. Elle a escroqué l'argent, y compris des chroniqueuses qui parlent na kombo na ye, balie batu bambongo, nanani nanana, accusé. Aujourd'hui, il y a une confirmation que Sila a remporté les trophées. Je vais dire ceci à quelqu'un. Il y a des humiliations qui amènent à la victoire. On peut t'humilier. Ba humiliation mususu etumbo la rapenza que nzamba sa ela moto wana bolamu. Preuve en est au mona moto mususu bazola kise misapi baola kise misapi. Il y aura un jour mais si les raisons viendra à opesa et raison. Parce que lelo monde est comme na mambo belé, seuls des hypocrites qui ont pris la place. Au mona moto mususu osali kambo mais batu ba ondima te. Les hypocrites ont pris la place. Aosa makambu c'est. Mais des gens comme des Sila comme ça, lorsqu'il y a un problème, à lobby, à se déchaîner et puis c'est fini. Nde bato baluka ko juger nde ba mabe bango wana. Yango mona mutu musu atazo mona mabe, elle se réserve pour parler parce que ceux qui aye ko loba mara mususu o eza ya vrai bino botele mabomo na ngo ya mabe. Bato mabe bazwa tellement place. Ba yepe ba telemi bato ba yoki. Certains même appelaient pour me dire que maman Falon bo bambongo na biso musuto voter ke wapi. Mais je félicite d'autres mamans qui m'ont appelé pour me dire Isa game, Isa jeu. To voter to chimbongo. Maman Falon soke simbi gloire à Dieu. Soki pe simbi te gloire à Dieu. Courage à vous, ceux ou celles qui sont fidèles au poste. Mais ba oba landaka, c'est mauvais. J'ai suivi l'intervention de Yagabi dans une chaîne. Yagabi, elle a pris le courage de dire aujourd'hui Kazane Abakouk. C'est son point de vue. Parce que c'est vraiment une sœur qui
qui admire trop sa sœur aussi, sa collègue qui est Sila Bissalo. Abandé koloba déjà que sa préférence est Sila Bissalo. Qu'est-ce qui a fait à ce que Gabi prenne le courage de dire que aujourd'hui elle est à Bakoko? Elle prononce ça à la fin de l'année comme ça. Elle est convaincue? C'est un sentiment? Ou c'est une décision qu'elle a prise de devenir Abakouk? Elle réagissait aussi par rapport à l'achat des trophées dont Sila Bissalo a été accusé injustement. Alors, bino bolobi Sila Bissalo azaka na mbongo te. Siko mbongo o agenda osomba ba trophée azwaka wapi. Voilà une contradiction. Yango nazoloba. Omona batu bafandi place wana. Bafandi pena babongisi pena plateau bien. Okanti place bafandi ba obimisa makambo malonga. Or que rien. Des fois, quand je regarde d'autres émissions, il y avait un dossier qui était venu à l'internet ici, qu'on a accusé si injustement que c'est elle qui a remis l'argent à la chroniqueuse pour que appelle ça de quoi Mike. Je t'ai accusé injustement comme ça. Si la $800 a payé ça pour que les cas Mike la Duchesse aient démarrer Mike la Duchesse. Et puis, vous verrez que ces gens-là disent des choses avec certitude, avec beaucoup de sérieux. Alors, mais pas si ici. Ma yebite ka semé enamité ma bateau. Et puis des gens qui ne vérifient pas l'information, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire que notre rôle c'est de récolter les informations, les traiter et puis les diffuser. Quand j'apprends quelque chose, j'écoute, j'analyse, n'amène banquette nanga pour voir ou pour savoir si c'est réel ou pas. Mais misusu lokola déjà tokoma na ba terme matière Zambi pardon matière je me suis opé ça bato ba définition ba mo bobimisaka parce que yo mo ozo bimisa mo ozo ko maîtriser ngo bien te oye na oka ko lobi ba opé basala ba commentaire basali et ba opé ba mona makambo vrai ba moni pe yango lelo to mona mingi ba fausses informations zo circuler makasi que de vraies informations. Cher Abakouk, réveillons-nous. Trophée arnaque nde yangwana azara na nominé te aza muta matalana. Au fait, moi ça fait tellement mal hein. Y a un adage qui dit Homo homini lupus. Donc, c'est-à-dire, je vais traduire. Cet adage-là veut dire justement que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Si réellement nous sommes des Congolais, obi nata rapenza na lobaka, des fois étrangers ba seka biso. Mboka moko tolingi boka bonya makasi. Mboka moko tolingi haine. Ba rappel na ba traduction. Ba traducteur pe oyo kapé langue wana te mais ba traduire pe pona ye. Bazotala ndenge to kobomana. Ndenge to koluka avancement te ya moninga. Ndenge so moninga oke liboso pona oluka koniata ye. Pona oluka kolia esese. Kotalisa elongi ke ngande na malamu, ngande na vrai. En réalité yote. Et maintenant là, tant makambo esala mabongo, bato wana baotala balobi bato bazana na bolingo te entre bango. Biso soto lobi to benda bango to tia bango pene na biso. Omo ateke ba memela biso bambasu, ba memela biso ba poison, ba memela biso ba mpese,
bamela biso banzoko do bamaladi ebelebele te tozwa bango te tofini bango tolala tokolamuka art na biso eza nanu na geto omoni parce que industrie cinématographique eza te omoni parce que boye il y aura de maintes raisons successives. Mais ce que nous faisons comme bêtise, ce que nous commettons comme bêtise, tozaka na contrôle nango te. Ozomona mutu asilisi aye penza azomi lobela naza mwana nzambe na finga ate mazwi micro abandi na bandi otuta ba bordure après asilisi alobi ya biso tofinga ate touti na famille bien éduquée. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Or faut matana losambo. Mutu mususu aye alusali marambu c'est hypocrisie matangi pe verset biblique ngana mwana nzambe. Ce sont des choses qui arrivent. Mais na suka tozelaka mokolo elanga ya ko juger biso. Je disais au Seigneur bazwa maloba te. So bazwi maloba eza pasi makasi. Si nous les autres, nous ne savons pas supporter ce qui se disent concernant notre star, ça fait trop mal des fois. Atolobaki olobate mo olobakaka. Naloba ango mwana moko ta kofanda amoni voisin to pe voisine o manqué maman na e respect. Mwana na taliti asisi po balobi ka otala na misu. Te. Je ne pense pas. Tous apenza véridique. Mususu oya asali action mobwe kotisi epe ata makala. Ata okende ko subir to pe ko croupir na prison. Mais bato na bayebake so na tika na cicatrice parce que na tumbolaka mama ya bentel. Nde mwana na yenda salaka nga bongo. C'est comme les Abakouk. Le trophée est là. Je répondu à cette émission parce qu'il y aurait dû avoir une fausse sensibilisation, une fausse campagne contre Sila Bissalo pour qu'elle soit mal aimée. Je dis toujours merci au Seigneur parce que il a suscité des gens aujourd'hui qui ont compris que Sila Bissalo était seul contre tous. Atindeli bato balobelaka ye. Bato oka nzamba abimisa bongo sans pour autant futa bango mbongo. Presque des gens que nous voyons. Nakata SB, baye bache empreinte basali misana bango bakei. Ceux qui ont un mauvais cœur continuent à parler, à chichoter, c'est. Ceux qui ont un bon cœur, aye pena kumisi na monoko, na motema, apamboli peti na monoko ebimi. Et non ka kumisi na monoko, to papamboli na monoko, mais na motema zoyima. Le Seigneur va vous dévoiler. Tozui quand même moto azotelema olongola biso soni. Sina trophée bouwanga na kaka. Tout ça la jalousie parce qu'il y a des gens au bachembo moko quelque part. Batelema sikoyo penza sensibilisation. Basaleli ba carte bancaire na bango. Batelemi basi mibali papa ebana bakolo batelemi pour donner de voix de vote. Na star oyo sepelisa biso boyoki ka mabe tellement ekenzeleka butu pe moi kofinga ko rappelaka ye
nayebi te mutu nini oyo Nzambe asala sans défaut. Vous continuez à injurier, nous faisons le travail. Vous continuez à parler, nous sommes focus à nos films. C'est ce que je vais demander aux Abakouk. Je ne parle pas à tous les Abakouk, certains Abakouk. Habiter, Bamsou va capter message d'Engenin. S'il y a un problème, soyons toujours tranquilles. Mité ma moto ezaramala moté. Apprenons à nous maîtriser d'abord. Ils ont encore un scandale moko esalami non na kati ndaku na bino. Oza aposa te ke masolo na bino bimalibanda. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend à se taire d'abord. Il y a des choses des fois que nous faisons sortir comme ça donne des sujets aux ennemis. Faisons très attention. Très attention. Vous voyez un peu l'organisation et la soirée, et la trophée Robino Obengi Yarnak. Bota la niveau d'organisation. Tant que boza bato amayele. Un intellectuel est capable de juger, de tout juger. Un intellectuel ne limite pas sa manière de raisonner. Raisonnement n'est qu'à non limité. Il pousse toujours ses raisonnements en avant. Il pose toujours des questions jusqu'à ce qu'il aura des réponses. Mais les sensés ne regardent qu'en bas et puis prennent des décisions brusques. Cher Abakouk, ne nous fatiguons pas. Il y aura encore une nomination. Tomataka na losambo. Comme dit ma consoeur MK, matin à prière. Cher Abakouk, tomatana losambo. Vous voyez l'organisation? Vous voyez tout ce qui se passe? Tout est impeccable. Alors, pour vous, oh bozo linga bo baby sa mitema, boza suna ba doute, bo seme ba doute na mitema batu. Ezo ebaka abino. Nous clôturons cette fin de l'année 2023 en bonté et à beauté. Je m'excuse. Et aussi en bonté et na lobangota na lingala. Na beauté lisusu. Voilà, c'est ça. Parce que biso nanga mona biso nzamba sali biso ngolo. Ba nomination salami échec ezate. Kola longisi ba trophée tozui afongoli ba voyage si la zaki interne yazaki local comme international yewana o muto ba sekaki je na ye wana fongola ki je kana je wana bo sekaki yango epesi ba trophée amemi fierté na niveau ya Afrique na niveau ya RD Congo ye wana pe ba voyage ezo ko bakaka. Donc, ils ont quoi bikama auto lekito tato la libosa peuple de Dieu marambo nzamba seli SB. Marambo nzamba seli ba Abakouk. 2024 za la lisusu meilleur. Tocha toujours maboko, tous à la focus, tous à la éveiller na lobi bien. Totika ba condamnation misusu. Na lobi tous à la éveiller. Lorsqu'il y a quelque chose, to fongola misu. To luka to yeba. Likambo euti wapi, likambo ezokende wapi, likambo elobami wapi, likambo esalami wapi. To consommer ba produit. Et je pense que et vous allez malamu koleka
Merci na befort nyonso bakoki basali mpona kosoutenir artiste na biso. Merci na bandeko nyonso balobeli oyo tozalaki mpenza mobilize mpona kosala mosala na kimia na mafinga te. Totelema lisusu mpona kosoutenir artiste na biso Sila Bisalo Pomba Sene. Je dis et je vous remercie.